Musuni ya mbwa elingami mpenza na bayimboka baike lokola awa na Matete na quartier des Bonhommes. Père Simon Pierre Kelekele asalisi bokutani boye kaka mpo bayeba kolia musuni ya mbwa. Ye moko abomi yango mpe azali kolamba yango na esengo inson. Atalisi ete mbwa eza bilei na ye wuto bomwana. Toyoka Père Simon Pierre. Eza musuni tokoli na yango biso toza baloba tolia kambwa. Banda bomwana tokoboma yango na quartier na ndako tobokola yango tomesana kolia. Mbwa aza musuni lokola ntaba lokola mbulu. Yango na naliaka. Atazimpia na ye mpe molei monene ya mbwa. Pona ye eza na elengi ya ndenge mosusu mpe na ntalo mokie okolia musuni monene mpe otiki. Ayoka kango kitoko mingi. Eza kaka neti misuni ya bangombe bataba me yango na mona keleki mwa mokie. Puis okosomba yango na talo mokie bakotiela yo tala ebele olie mpe otondi otiki mpe biloko mosusu. Asombaka yango na morceau ya monene na 1000 francs. Pona balei baye babale mutu ya mbwa baliaka te pona komibatela na bokono boye nyama azalaki na yango. Balobaka te na kolia mutu ekota na risque ya kolia se cerveau ya mbwa. Yango cerveau esalaka te bato bakoma liboma. Bon, pona ba ndenge misusu ezalaka ba malade ndomoni baliaka mutu penza te. Dokotolo Samba, ye azali mokambi ya clinique vétérinaire ya Kinshasa. Pona ye, likama lizali makasi ya kozwa rage canine to maladi ya mbwa tango bazali kokata to kosimba nyama to mosuni wana na maboko. Maintenant, soki mbwa aza na rage, eke obomiye, mbwa rage tango musu yebanaka te, rage ekozala na incubation. C'est maladie ebomami nanu epa nyama, tant ya kote manifeste kokinanu te. Donc mbwa aza maladi me yo oyebi te poza technicien te. Tango okoma mbwa, le fait ya kosimba misuni na ye, okosima meme cerveau esika peza siège peza ya maladi ezali. Soko za mwa mputa mouga muke na musapi. To na maboko, rage kotilio. Voilà donc les dangers qu'il y a là-bas. Dokotolo Samba abeti sete koloba ete mingi ya baye baliaka mbwa eye ezwa mangwele bakutanaka solo na nkokoso na loposo na bango basusu mpe basalaka allergie nzoto na bango evimbaka mpenza elobi Dokotolo Samba. Nzoto na ye ekoma donc na mikusa pose bana koyongwa bamusuluku bakomaka même déformé donc forme ya nzoto na ye échangé. T'as pas encore fait tout un bêtise de poter ba cause allergie wana mais en tout cas mbwa za vacciné sokole yo mo kuta makamuna yo. Kasi na ngambu ya bayimboka ebele mpe batalisi ete pona bango mbwa azali nyama eye emesana na moto ntope animal de compagnie bakoki kolia yango te. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.